KNB News ezali chaîne oyo et dakabiso to na ba émission et puis tous à la permanent na ba tando ikena bino na bandako et puis to ko bo santé na nouvelle technologie hein ba téléphone mikolo mutu na chombo na nyonso yeleka na chombo to pesi bongo merci na notre PDG Jimmy Mukendi Chimanga wa pesa biso accès à koleka na TV donc mutu bina pesi so ba encadrement de zéro ti de loyo to ko mpe ko sala makam oyo azo mérité ba merci ebele lelo oyo na émission ya bonzambe to ko yamba prophète Nathan toujours rappeler ki yazaki na biso awa kala mingi te lokola TV za gelengi koleka na kati ya bonzambe yango moni eti to zongi susu awa lelo to ko beta masolo mususu kati kaka na bonzambe l'homme de Dieu mbote sali na sepeli suko mona yo ngapelo kola na sepeli makasi na mona bike lelo oko aider ba frère ebele o bazana ba problème ya ba choix par la grâce de Dieu. Ozomuna ndeko azana problème ya choix ayebate akosala choix ndenge nini ya libala. Tout le monde ba serviteur de Dieu belé azana église ba te belé mais azo parce que te akobala nani akomi déjà na mbongo. Nde yango lelo to salaki choix comment faire un bon choix pour le mariage. L'homme de Dieu ko aider biso na sujet wana. Oui, ça n'a pas belé to robela ka tu as une introduction. Oui. To robela raison d'être de la femme. Oui. Et puis raison d'être de la femme à côté de l'homme bien sûr. Voilà. Et to robela comment trouver une bonne femme. Ouais. C'est pas facile hein. Et ça fixe avec ça dans à côté pe mibali pe côté abasi ndenge nini mwasi ko kutana mbala malamu le lengi ni pe mobala ko kutana mwasi ya malamu. Tu bana mwasi tu bana mobali. To tambola ka bongo. Ndenge nini mutu akoki trouver mutu ya malamu oyo ako accompagner pour le mariage. Oui, eza sujet moko délicat, c'est un peu relax, ya mambo belé to kolobela na kati. Mais ngolo nzambe to kozala un peu bref pour na kopesa li penser oyo ko sunga libota na nzambe bakoka ko sosola nini ozali banzo nzambe na kati ya tina oyo tali mariage. Parce que eza na bloko 4 oyo photo ye babandeko bazolanda biso moto fo azana na famille ya malamu moto fo azala na église ya malamu pe moto esengeli azala na eteyelo to eko asala atanga malamu pe moto esengeli asala pe choix ya malamu. Eza 4 biloko oyo soki moto aratango na vivi na yemo bebebi. Ah pona choix kaka. Oui. Choix ekoko détruire mambo belé na vie ya moto. Ekoko détruire vie ya moto pe moto akomi gâché, a échoué, a bikité ozala ki penser nzambe lekola vie na mokili. Parce que tozana mokili lokola bat o ba ko bika makambo ça dit il y a un film déjà o nzambe déjà concevoir a salango déjà na flou voilà ba côté biso ko ba artère na kata film na poto accomplir déjà scénario ya makambo nzamba sala lokola metteur en scène mais au bisto yebité ah c'est pas facile oui non c'est facile ce qui au kangami na auteur ya film parce que mtako biso ke rôle na o awa ezaki boy rôle na o awa ezaki boy faut kota a follow ba boy faut sala boy mission difficile eza difficile na batu oyo bazo kangama na metteur en scène te oui voyez parce que metteur en scène a vie na biso ezande nzambe c'est Jésus-Christ voyez c'est lui le chemin la vie et la vérité soko kangami na yende ko bika bo solo ya makambo o esengelo bika. Mais l'homme de na makambo ya mariage Bible ezo ebisa biso nini? Oui, soki totangi na Genèse chapitre 2 verset 18 là to mona nzambe mtazoloba ezate Adam mtazoloba nzambe azoloba il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ezaki to côté motazala yemoko. Voyez, alors tant nzambe mona ke moto ezaki to côté tala yemoko nde nzambe aza ko se proposer asalela ye aide moko semblable. C'est-à-dire moto akokani na ye. Donc libala fo okokana. Vous ala lo lenge. Donc tant na talio na moni kati na yo, na mi moni kati na yo pe yo pe tango otalanga. O mi moni kati na ngai. C'est ça. Tout ça n'a pas problème lelo parce que so otali couple ozomona moi cité na kata mobile, tango otali mobile ozomona pe moi cité na kata mobile. Donc faut po comment niveau ya mona nakati ya mwasi o sala ndengene. Mais babi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Oui. Voyez, les deux deviendront pas deux, mais les deux deviendront une seule. Voyez, par comme moko. De bazala na communion te mais bazala un.
voyez parce que communion OB na kati ya communion tokomona bato ebele basangani oui mais na kati ya unité tomona bomoko mibale te idéologie moko morale moko c'est ça pensée moko attitude moko c'est ça ah là 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 ya mo so ke plelo mona ba couple musu bandi kokokana otali mo okoma moko mbali no boendenge nini e ba mystère ko da caché na kati ya bolingo o nzambe akoma kosala tango balingani baza moko okomona bato na bakomi kokokana mais ce que to côté un peu na comme prophétique lelo et comment pasteur to prophète vandi au PC révélation o yondeko nzamba la kisinga foba na ser nasi oui to kolongola lisakolité oui ngaza mo sakoli oui effectivement yango na kena anglais na yo en fait et ça impossible était nzamba koko pesa biso pe ba directive pour na mutu moko songolo oui voyez mais pour na makambo etali libala oui eza likamoza très profond libala eza penser à mutu te libala ebandé pa nzambe eza institution oyo nzambe nde a établir oui voyez alors surtout comprendre que eza institution oyo nzambe a établir donc faut que na kati ya penser à nzambe pour te ba ko arracher oyo ezali libanzo nzambe pona oyo etali libala. Donc ndenge ba prophète mususu ba biso que non on a sert ko bala est-ce que parce que yango pe otomona bana mususu umila te ça va 6 mois soki nzambe apesi directif toko telemela mokano nzambe te voyez parce que tant tolo ba ke libala eza likambo oyo nzambe ne mutatia yango alors comme nzambe ne mutatia yango ayebi wata mwasi nini oyo esengeli pona wata faza makasi mwasi nini oyo asengeli parce que nzambe mutayebi yo bien ayeba caprice na yo ozomona mona ba caprice na muta metesa ngo be mama abino so mutali mibale akometesa ngo be eza mwasi na yo OK donc tout ça na débat o ba metesa ka biso eza ba mama na biso na basi na biso ça dit basi na biso ba remplacer ka bisika ba mama na biso OK mama akola na butu mwana asali salité akola muka kata kongi arranger papa kututa musuku na zebi kute mambo zo leka azo ronfler de ngwana de bomwasi yango eza ba mystère oza caché na kata libala ça dit muto oza na capacité ya koyeba ko prendre charge na yo eza mambo beto kolobela on avance un peu mais pour nous ça la choix pene ya malamu bon tozolobela choix oyo ezomema bato na kata libala voyez tolobela choix ya malamu tant tolobela choix malamu c'est que choix mabe pezali choix mabe ko mema mutu na liwa choix mabe ko mema na regret choix mabe ko mema mutu na déception parce que tout ça choix mabe ko mema bato na ba divorce de tout le monde ba divorce c'est le même ba bateli pate ba pasteur ba prophète bazo divorcer parce qu'ils ont fait des mauvais choix voyez mais surtout que peu plus loin eza makambo tout au monde que même na kati ya choix ya malamu eza makambo belé pia mabe ko zanga te voyez ko sala mwasi nzambe ko pesa yo mwasi to nzambe ko pesa mobali engelo bateke bozala ba problème te vous aurez des problèmes voyez lokola koko na biso Adam ataki na problème surtout pas problème mingi ya choix ya libala ya ka mingi na nzela basi avec na point parce que asala ki choix te ye basali la ki choix non les problèmes que photo comme to bine bandeli libala ezali kam o nzambe ne mta établir mais nzambe ne mta biso malamu nzambe ne bi nini o sengeli pona yo nini o sengeli pona nga voyez surtout que na logique on a to comprendre que o nzamba pesinga ekoko za la pena ba na ba faiblesse ekoko za pena ba imperfection mais inko lobate que ezala accès au ekoko pesa biso pona to kene na divorce to poto kabwana poto continuer marche na biso te mais est-ce que li bala vraiment pona osala choix li bala malamu faut tout zaka to semble l'église moko tukuta na école moko to eloko niveau moko la kisaite ke choix on a ça les ali malamu bon libala eza mystère to robela yango libala eza mystère oyo nzambe eza lokola puzzle ba je oyo ezaka elongi na kati mais elongi oza ya kopanzana voilà est-ce qu'il faut ko sangisa forme mais ça va pas donc c'est un grand mystère oyo faut mutu à comprendre que seul le créateur ndala capable ya ko arranger des choses voyez parfois tout a ko échouer pour tozolanda kitoko tozolanda mbongo mona mwasa landaki mobali pona mbongo
moi ça landa ki mobali pona asa boga et surtout mikolo ba ser ba pamba me fa ba do pamba la bango na ba parti mso nzoto donc yo tali boye. Non, là c'est un peu trop compliqué. Ils ont pas raison, ils ont poussé pas te beli ba kota libala. Ah oui, pas mona ki moi c'est ngo aza soki ndengo tolo ba wana. Dessiner kitoko. Voyez, ala kitoko, albaka français bien atanga. Ba te beli ba zo landa un peu ba bloc alors que ce n'est pas ça déjà ba vraie raison ya libala. Libala est un mystère moko oyo, c'est très simple pour nous comprendre. Ce que comprendre yango, nous comme on a moto moko atangi mai mingi na moto moko atangi te bako fanda ensemble. Et le kona la kati ya masuwa ya Noé. Lion nanta baba vanda ka place moko ba bundate. Ba bundate lote. Ba bundate. Parce que ba kutani na nyoka na nyao. Ba kutani bazana kata ndako moko. Do ba komi bazo bi qualité ya moko. Bazo bi ka idéologie moko. Do ba fusionner ba penser na bango. C'est ça. C'est ça. Libala, ça n'a rien à voir pour moi. C'est nangata kitoko, moi c'est nangata boga, moi c'est nangata ngamingi, moi c'est nangata nambongo, to mobile nangata nambongo. Non. L'amour, le mariage n'a rien à voir avec l'argent. Les lots bata ko associer des babilo ko na ngozo créer biso ba problème, mais ça na basi bato quitter banda ko na banga mabala pour na ko kine ko rejoindre mobile moko za nambongo. Alors que mobile atam ça s'appelle na sida. Mobile atam so pe mbongo na za malamu te. C'est basi balingara nembong mais que ça soit basi na mibali en so balingara batute na basi na mibali to zandenge moko eza mibali ba ko landa basi pona mbongo eza pe na mibali basi ba ko landa mibali pona mbongo to koko zongo karaté na kamoko oui to ko lobelaka basi te to lobela pe mibali te to lobela nyonso déjà na basi ba ko landa mibali pona mbongo eza pe na mibali ba ko landa basi pona mbongo alors que l'argent n'est pas le fondement de base ya mariage. Le mariage c'est l'homme sous torobela qu'est-ce que eux ça là fondement solide ya mariage. Okay. C'est ça. Donc des logos expliquer na bala. Oui. Vite au bandala to yo kayope et puis aider pe bandeko yo bazali na ba problème ya ba choix. Bible lobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Surtout dans Ésaïe chapitre 62 verset 5. Donc vous avez matin kotanga te pour na battant na biswa. Mais là, bazolo baké fiancé to moi si asala ka joie ya mobali na ye. Ça dit moi si ata moto o ya ko sala joie nani ya mobali na ye. Le contraire surtout balusi yango to zongo na kamo na sens contraire to ba mobali ata moto asala ka joie nani ya moi si na ye. C'est-à-dire pour na ko sala choix. Voyez, la raison d'être il y a moi si eza asala choix asala joie ya mobali. Oui. Mibale belé lelo ba ko se retrouver te ba ko kabwana na basi parce que a ko trouver te moi si wana lokola sujet esengo na ye. Voilà. Voyez. Donc moi si ata sujet ya esengo. Libala topé fiançailles eza moment auto ko partager bisengo. Voyez, donc le plaisir, joie, on a le plaisir, il a plaisir, net il y a permettant à tous les médias. Oui, le routimbongo, et c'est comme net il y a CERS. Oui, voyez, et ça yango te tous le bela. Voyez, plaisir de vivre. Kubika esengo ya kozala na mokili. Parce que mokili eza bisika ya esengo pe ya mutu. Voyez, nzamba tie mutu na mokili te po abika. Ba épine. Bien sûr ba épine et kokabwana bisoté tokozala nango toujours. Mais nzamba lingi na kati ya mariage bat babika esengo bat bazala na kati ya bonheur babi celui qui trouve une femme na Proverbe chapitre 18 verset 22 celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça dit le mariage c'est un endroit du bonheur. Voyez. Or le bonheur c'est quoi? Le bonheur c'est l'état de la tranquillité, l'état paisible, l'état de la joie. Au muta na kati na esengo no to bela moi ça do ça les sengo mobali ko ça les sengo moi sinaye. Alors to lo bela sko biloko ni ne sala ka bisengo na biso. Oui, parce que mutu mususu alaki na posa mbonga zimbonga ko mona ka esengo ezate. Esengo ezate. Na fo moi moko ya pembe. Fo moi bo penza do talie abimisa makambo. Ozi moi siango boye esengo ezaka kate. Okay. Faut mobile mo na jeep ozu jeep dans ba climatiseur mais esengo ezaka kate. Alors eloko nini penza et salaka esengo. Voyez, parce que nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui dans nos familles.
ozomona famille yango ndezo causer ba problème ya ba kuluna toza nango lelo yango zo causer ba problème ya ba femme libre mwana surtout mwana si soka aza éduqué. C'est tout un problème pour toutes les nations, pour la nation, pardon. Oui. Amen. Ça dit son nation et vendisi basi ya malamu te. Ekolo e matakande na basi. Amen. Amen. Ekolo e mataka na basi. Ya on a saluer maman na biso la première dame. Amen. Ça nanzela na yende makambo esalema. Nanzela na yende fo bo mwasi ya malamu e manakati ya mboka na biso. OK. Donc ce qui première dame a telemi. C'est quoi tangina kombo na ye? Maman Denise Nekelo. Na c'est plané ming. Amen. C'est notre maman. La première dame. Tu dois soutenir ba initiative à malamu azana ngopona ko conscientiser mwasi. Vraiment. Voyez. Donc ça dit mwasi bisika mwasi azale bisika vie ezalaka. Mobala ko kozala mais soki mwasi azate vie kozala te. OK. Amen. Amen. Mwasi ko so mobala azate moye vie ezala. So mwasi azate moye vie ezala ezate. Vie ezala te. Pour moi na yana mokili. Faut moi si pour même rédemption et na mokili le biko faut moi si pour même les sous moi na mokili il faut la femme. Aïe donc moi si azana centre la centre la base oui. L'élément déclencheur du sali ou de l'enfer c'est la femme. Ya mona même na tana biso oyo tala mubala ko tambola ni et ça la scandale makasi te. Moi si. Mais moi si. Et puis moi ça ko tambola ni partout la ko tambola la moitié ni ça va faire des scandales. Pourquoi? Parce que moi si azana pouvoir azana autorité azana makambo. L'homme de dit makambo. Makambo ba congolais ba makambo. Ça dit moi si azana makambo. Parce que moi ça comprendre que azana makambo. Ya on te soutenir ko ba maman na biso, maman Denise, maman Telema. Tout ça na peut-être mona bo moi si ezonga na mboka oyo. Parce que bato belé ba bébé si valeur ya bo moi si. Bato belé ba bébé si valeur bo moi si. Ça na base belé ba bébé si valeur ya bo moi si. Ya on comme rente bande que belé pas si moi ça la choix. Ya ngo za cause lelo. Oui. Il y a destruction ya ba vie belé ya mibale. Oui. Mibale belé ba bébé à cause ya basi. Amen. Amen. Mibale belé ba bébé à cause ya basi. Pe basi baza ba élément ya bonheur. Il y a stabilité en Mboka. Au moins même chef de l'État. Hein, papa Nabiso Félix Antoine Tshisekedi. Hein? Oui. Pour asalamu salam alam papa. Ce qui nanda kuna mama ko nyoko na en harmonie na mama nanda. Donc so ko moni papa ko salamu salam alam. Bobetela papa en boko te, bobetela ndi mama en boko. So ko moni papa lati kitoko. Papa ko loba bien, papa ko salamu salam alam. Eza papa te eza mama. Eza mama. Eza mama. Eza mama. Vraiment. Donc ça dit ndenge mobala komi sunga. Moi si ndesko sunga kaye ko lekaye. Parce que moi ça y est ko accompagner yo. Donc ça aide semblable. Au monde ndenge yo lingaka o misala bolamu. Oui. Parce que moi c'est aussi le bolamu ndenge lingaka. Amen. Amen. C'est ça. Donc c'est dit la première chose, faut comprendre raison à cause de la moi c'est ça ko pese sengo. Couper sa vie. Raison à cause de la paix mobile. Parce que Dieu a tout créé pour un but. Nzamba kele loko moko te pamba, même le méchant pour les jours du malheur. Tout. Même comme toto boma bato, toto tangisa ba makila bato, les jours du malheur, ezo zela yo. Ozomona. Alors nzambe soka keli mwasi, eza pona bonheur. Nzambe soka keli mobile, eza pona bonheur. Nzamba keli te pour que nanzela bato mi balé oyo to bika amer. Ça dit batumi balé ba hauteur, il y a bonheur, il y a joie, il y a stabilité, il y a mokili. Oui. D'ailleurs, on ça la choix vraiment faut salir ko uta na ba niamate. Salir ko uta na ba robot parce que technologie le comme ça la ba robot. Pour ba sala musala bat. Oh muta o sala jamais robot o sala ngo. OK. Robot o tika la jamais ko réfléchir le roi moto. Oui. Ozoka papa. Le o sala ba makambo belé so sama na mokili. Moto abala na niama. Et ça biloko ya malamu te. Au Bible zo pekisa. Au Bible ko pekisa. C'est parce que mutu au fur et à mesure to sala ba biloko wana zo compliqué, azako c'est compliqué yemoko. Moye abika bonheur et ça te. Ça dit moto po abika joie fois ala na moto. OK. Nzamba pesi moi si pas dans la bonheur ya mobile. Nzamba pesi mobile pas dans la bonheur ya moi si. C'est vice versa. Et ça vice versa. Ça dit bonheur est lié na kati ba biloko wana.
ceux qui déjà couple et comprendre que ngai moi si na za pona bonheur ya mobali nanga mobali za pona bonheur nanga okine ko luka su mususu banda pona pour moi c'est comme un niveau ya compréhension wana et je sais ngana onini parce que il y a d'autres femmes où azo comprendre que aza bonheur pour mobali na tout dépend au départ. Oui. Et bande dene na toloba ceux qui ont mis monité na kati mobali parce que Adam tant ba eli Ève hein tant ba eli Ève les premiers que la première chose bala la rapongité voyez faut to la rapé pongi pose moi ça qui to faut la pongi kola pongi ni prophète aucun absolu kolo oui non ça les coloté en fait kola la pongi ngelo banini eza kozwa temps oui voyez kolongwa na miso bo moto yo voilà parce que moto là il a mon raté OK comme aveugle de pose ou choix au kutana choix malam faut comme aveugle longwa ko mona ba qualité moko naturel. Okay. Hein? Parce que Adam tant ba il est moi si atali pour mon akaka zaki pena avec la solo pour mon akaka misu ne kufa ki a solo atali partie extérieure té mais abani ko lobela sur le parti intérieur abi voici cette fois-ci l'os de mes os la chair de ma chair à mon maman mkou j'aime ça le premier que le auto la plus cher ya moni mkou et le que mon na raté et le que ça profond et ça caché voyez est-ce que moi si oyeba déjà dimension cachée mobile na yo est-ce que déjà mon a déjà au monde a que open za ngai amen parce que faut tout comme na dimension wana dimension ko tala que o aza ngai nde yango ko tia okimia atoke musala atoke surtout biso ba pasteur lelo oyo soko ndeko soko trouver os na yote okozana ba problème ko musala oko kanisa kaka nzambe na ndako kuna mama tika lindenge nini donc nzoto ekena musala me makanisa tika na palais amen makanisa tika na palais et puis ba scandale ko ça surtout soki muto la chauffeur do travailler na compagnie moko okoko sala accident nde na moni ndeko moko ko kufa o likola mwasi voyez. Pourquoi? Parce que à trouver tes os, faut trouver os. Pour nous retrouver os, il faut la pongi. Faut la pongi. Pongi to benga on sa prière. Il faut prier Dieu. Si c'est Dieu qui est le maître du mariage, c'est lui qui a initié le mariage. On doit chercher Dieu. Oui. Ndeko, koko samate. O nzambe bandaka Adam lobaki ke moi si mto tindela ki ngai nzamba kitali ngasima kambwana takota sema mambala ndeko nanga nzamba kota mambala ti lelo. Et puis version nzamba kota mambala te na Bible ezala raté vraiment wana ba philosophie ba penser abatu o nzamba kota non nzamba kotaka c'est-à-dire wata ndengo da bosoko luki nzamba ope soki nzamba do pesa libala soki nzamba do pesa mituka soki nzamba do pesa misala pourquoi pas nzamba pesa pe libala vraiment pour ani ko limiter nzamba pour nini ko limiter nzambe pourquoi to limiter nzambe pour o mona ka en fait tous ala plus attiré na ba propre convoitise na biso OK au sali déjà choix yo moko donc c'est limité na mutu donc o linyo ke ndi musika surtout mbalo ba ibolo ba français mbalo moka boga tambola na jeep frère soki ayo linga yo moi ça na ko souta osambela te et puis ça osambela na kata mutu na déjà ndimi déjà banzambe na ndimi enati na linga nzembo ye oyo bolingo nanga ye oyo na monaki yango na ndoto. Voyez? Oui. Bolingo nanga ye oyo na monaki yango na ndoto patati patata. Il y a beaucoup de choses de dire là. Je me préserve, j'aime beaucoup la réserve de l'Éternel. OK. Amen. Notre pasteur Moïse Mbiye. Oui. Voyez? Ça dit il faut na kota na dimension moko spirituelle. Na dimension spirituelle. Donc on découvrir. Na découvrir. Ki yo katina ye. Na mona. Bâtiment le baki na mona. Je dois pas rester toujours aveugle parce que si on tika na temps ya aveuglement au raté bamakamusu au raté visitation. C'est-à-dire tu dois d'abord voir. Voir nabaki na 4 points. Oui. La famille, l'église, kelas o mutatangi pe nasuka nango ko sala choix. Ya malamu. De bano na famille na. Biloko wana eza élément moko très capital. Batu musu bazui chance ko na famille malamu te mais baza très bien instruit. OK. Voyez. Donc ceux qui a raté d'éducation na famille mais ça n'est bien instruit. Oui, faut ba notre famille. Très bien instruit. Donc to ba d'abord famille. Oui, famille. Bande ko ba problème ebele to na ngo lelo na mokili za ba famille. Koko samate, soko di famille bien entendre ko oko daye, okufa avant. Comment ba famille soko te tuna kina to mona ba mambobele, moi sina mbali kuna ba balanité. Nan ba balanité mo ba demande DG yaka.
oh bokilo na biso nanu kuta se présenter nanu loko te 0-0 mais ba demande déjà yaka sombela biso pesa biso kabela biso bazo ça l'évangile a fallu sombelanga pesanga kabelanga voyez oui. C'est ça l'évangile là et côté déjà na kati ya ba famille. Alors quand tu trouves famille moko bongo famille moko da stable ta cité voyez alors moi mutu anga ça la bon choix faut avoir temps ya ko stabiliser d'abord mutu parce que tout dépend de la tête. Okay. So mutu déjà baby même biso ba congolais awa bandeko bakoko zwa biso to ba même biso na États-Unis ba bongise biso nyonso ba tiki biso na États-Unis mais comme tout na biso ta bien té bandeko mutako ça la salité na boka on nzela vraiment voyez tout dépend de la tête. Alors comment maintenant trouver une bonne femme? Voyez comment trouver? Il a des préalables et loko yo mona déjà mutabeti libakwa lokoti diamant jamais mutabeti libakwa lokoti or jamais ça le makate. C'est-à-dire ngelo bani biloko nyonso oyo ya valeur voyez ba trouva ngo kaka na pambate il faut sacrifice tala bato banda ko zo ba diamant na balunda omona kotina libulu moko kuna bato ba kufa voyez c'est-à-dire le mariage il faut olukango faut mona ngolo la dimension moko oyo soki simbité eza au prix ya vie nanga ozomona donc c'est au prix de la vie ndeko ndena to loba soko okozala na domaine nyonso za médecin aux avocats aux hommes d'affaires aux femmes d'affaires soko sali choix automé na choix malamu te bien aimé oko évoluer te na vie na yo et ça na batebe okozala artiste tout domaine ya vie mutu stabilité nango za mariage. Alors, moi c'est bozana oui pour comme un mariage d'abord c'est le choix voyez alors ndé tonto le comment trouver une bonne femme, comment trouver mobala ki ya malamu. Est-ce que mobala malamu ça watanga mingi pour l'interrogation est-ce que mobala malamu asa alobaka anglais alobaka français abotami na famille pe oza bien instruit? Est-ce que mobala malamu abotami na ezaka abotami na famille oza bien instruit? Point d'interrogation. Alors tu retrouves en na Genèse chapitre 20 Genèse chapitre 2 pardon verset 20 à 23. Là bazobe tabso du solo il y a serviteur ancien il y a Abraham batumi baloba reza Eliezer mais to respecter ndenge Bible lobi babi serviteur ancien. OK. Serviteur ancien to pesa kombote na bisika oyo Bible lobi kombote. Plus to bakisa ba makamu susu o Bible lobi te plus to dépasser Golgotha. Yesu asuki na Golgotha to suka na Golgotha. Vraiment. To dépasser te Yesu mikuwa na ebuka na kite to buka mikuwa Yesu te. To pesa ngo forme na biso te. Voyez comment maintenant trouver? Babi lorsque le serviteur ancien après mataki na mwana Isaac to yebi. Alors Isaac comment na temps au faki a kotana asala choix a comme na moisi. Alors le Abraham a choisi l'un des serviteurs au badaki wa mais là vraiment na kata ndako na ye albi okende na mboka na ngai okende kolukela mwana na ngai moisi. Amen. C'est-à-dire la première chose au toko développer pour faire une très bonne choix. Amen. Pour faire une très bonne choix babi tangu ndeko ozo kende asala ki prière to lobela pe mamba prière asala ki prière abi nzambe bon moi to tanga ngweza te nzambe sunganga indi nazo kende nzambe ya maître na ngai zala na ngai moi si ona kokuta na pui ona ko senga mai ona ko senga mai ona kokuta na pui azui mai ameli pe apesi ngai na mela pe apesi na bibwele na ngai ye wana ndazala moi si oyo nzambe poni pona mwana ya maître. Donc à créer citation pour nous ça un bon choix. Voilà. OK. Atie nzamba en épreuve. Al kotisi nzambe na likambo yango. Ozomona makambo tolo basi tout autour ya nzambe. Voilà. Domaine nyonso. Voyez, domaine so vie tala okoko lo nzambe. Créer ma critère. Voilà. Domaine so vie olongo nzambe te. Bible lobi toute autorité vient de Dieu. Même ataba nganga kiso komona wana. Même à ta magicien, avocat, tout ça, président, même à ta président a biso notre président. Félix Tshisekedi. Nguya pouvoir azana ngwana wuti pa ya nzambe. Ndeko soko telemeli okukufa. Voilà. Voyez, ça dit ezala ba makambo oyo nzambe mutu atia ngo. Yokati ndoki aloki mutu simbi na la permettre ngo. Nzambe t'en permettre. Oh. Ça yo kolongola nzambe na domaine nini na vie.
Aza partout. Voyez, il y a mis besoin dans toutes les Omniprésent. circonstances, il faut te rendre grâce, c'est pas nan. Pas Nzambe. Nzambe. Moi, Nzambe, loko moko te koko komela eso ki Nzamba permettre ti. Voyez, c'est-à-dire l'homme a tient Nzambe liboso, a interpellé Nzamba, côté si Nzambe na faire. C'est comme David. Voyez, David, tant qu'on a besoin de Goliath, na bi manakata si na bisote. Oui. Goliath abi tala na ko bomo na ko pesa bomo ina ona banzambe nanga. Voyez, Goliath a côté si banzambe. Banzambe ne. A côté si banzambe. Koti si bango na makambo A côté sana. on va faire ngo. A David abi Joe comme a côté si banzambe. Ngana ko na bomoto te. Voyez, abi qui es-tu incirconcis oyo? Voyez, Ozofinga, le Dieu vivant, l'éternel. Le vrai Dieu. Le vrai Dieu. C'est-à-dire David va comprendre que va faire dans ma bonne zote. Nzoto te. On a bien banzambe bango basanen. Baya, bakunda bango na Bakunda bango na bango. Voyez, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie, on doit savoir que le monde ne vit pas dans le naturel. Le monde vit dans le surnaturel. Voyez, or dans le surnaturel, nous avons le diable et nous avons Dieu. Nous avons Jésus-Christ. Voyez, Jésus-Christ, il est le vrai. Et le diable, le faux. Les faux prophètes. Nous avons aussi des vrais prophètes. Amen. C'est-à-dire, l'homme a interpellé le diable. Nzambe a faire un mototé. Parce qu'en Israël, il avait de belles femmes. Hein? Hein? Au tali moi si vous voyez, alors cet homme ne voulait pas marcher par la convoitise, ne voulait pas marcher par l'œil physique. À faire intégrer Nzambe na makambo ne. Bible le Saint-Esprit sonde le cœur. Tala, okova na mutu 10 ans ça ko yebaye. Okova mutu 5 ans ça ko yebaye. Mais Nzambe na makoka ko révéler mutu kana jour moko. Muka ndeno na wata boy. Numéro bo Nzambe la kisinga yo. Osomona. Donc ça dit Nzambe nem tabi base ya mambango bien. Aibi ko décrire mutu bien. Okoko se tromper na ba promesse ya mutu. Okoko se tromper na ba cadeau ya mutu. Okoko se tromper na ba gentillesse ya mutu. Okoko se tromper na ba makambo belé. Mais Nzamba ko tikala jamais ko se tromper. Alors comme Nzamba ko ça a été Nzamba ko tikala jamais ko za la tromper. Mutu malam o to ko tia na mamba mabala. Nzambe. Aboni na mutu oyo akomelisa. Hein? Ngai mai. La première chose, il faut trouver moi son appui. Donc il moi ça na la musique à appui. Voyez. Or l'appui nous parle du ministère. Le ministère de la parole. Parce que ce sont les 5 ministères qui ont reçu la charge de la parole. Il y a des bimba vazi ya liloba. Bisika oba bongisa batu. C'est-à-dire nakati ya église ndoko trouver liloba ya solo. Nakati ya église ndoko trouver mwasi ya solo. Voilà. Mwasi ya solo ko na barte. Eh bande ko na ngai. Nakati ya barte. Nakati ya barte, okoze pe na kuzuté. Alors cet homme a ebaki ke passe malamu pona zo. Église tala tanto ba église hein, to ba église ya solo ya Yesu Masia. Église te o ya ba caverne ya ba démon. Il y a des voleurs. Voilà. Parce qu'il y a des trafiquants de drogue. Des églises. Des voleurs. Okay. Des meurtriers, des faux prophètes. Voyez. Bato bako travailler pour na ba intérêt ba ventre na bango. Bana pour ça ko landela ba amete. Voyez. Parce qu'un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu, azana pour ça qu'il a dimité. Azana pour ça molema. Non, ezali kama molema, ezali kama molema. Nzamba tie biso ba serviteur te pona kozwa bambongo batu. Nzamba tie biso ba serviteur pona milema. Voyez, ça dit un vrai serviteur oyo préoccupaka ezana no mbongo te. So moni serviteur a sepelaka ba ele mbongo malandela ka milema te, azapena solo te. Voyez. Alors dans l'église, on va trouver des gens où bata préparer. Bata préparer pour l'enlèvement, bata préparer pour obéir à Dieu. Voyez, bata préparer pour obéir à Dieu. Alors cet homme n'a trouvé un appui. C'est que ce qui moi ça n'a appui te moi alors ba ke oyo yete. Faut trouver un appui. Na kati appui. On a kati appui, ils na kati bisika otobi muto ata préparer na kati église. Là où bata préparer. Église à Yesu Masia, église à Moutoute, pas église à Batu Bazali. Église à Moutou, moi pasteur Mouta aussi suspendre Azate. Oui. So ata sali ba mbeba ndenge ni. Boko moneka côté. So banding ba kimi azobunda kaka. Azaka wana, nana ngo hotel melaye. Pasteur Nzambe. Pasteur papa nanga Patrice Alobaka, pasteur patron.
donc ye ado sala nyonso alingi na kati ya église et puis na kati ya église kaka dadi alobaki Dadi. or nous dans l'église on dit même Moïse même peuple Israël bande kolanda colonne de nuée na colonne de feu ozomona Moïse mo fala na colonne de feu peuple peut fala na nini colonne de feu donc c'est ce que Moïse a olanda sous colonne te biso libota to kolanda ka colonne de feu to kolanda ka colonne de nuée le so pasteur au pengwe na obiso to kotikala na liloba c'est-à-dire ba église solo kotikala na kati ya nini ya liloba amen c'est dans l'église nde to découvrir sikoyo bato o baza préparer bana nzambe tala moto moni moto pa salo mabe abanga ote mais moto to banga nzambe ndeko na ngai awuzana di mala ko yiba awuzana di mali ya ko sala moninga na mabe uzomona donc dans l'église nde to retrouver ba relation ya malamu dans l'homme de ceux qui to landio na bokebi place au moto ko zo mwasi ya malamu eza na kati ya église oui na église mais exacte que prophète ne mutalobi que no yo kutana na frère tel na moni azana moi j'ai ce qui bobala na ye et rosala bien rosala à l'aise no wana saba ba trafiquer moko tana kati église oui ba mafia so mona à cause intérêt moi fio mona père Teresa te mundimo dans balar so ki église muzuzu balar ekende ndeko nzamba otalisanga moni sœur Mathieu yende masina yo non ça se passe pas comme ça vraiment attends d'autres bi ki na kati église ba makambo on nzamba tie en place pour que relation et yebana ezala bien très bien orienté de ça na kati église ngelo bakati okoti na kati église sœur non ça na kati église na ba instruction ou eza mise en place OK voyez il faut d'abord ou interpeller au sala choix na nzela ya ko sambo nde tolobi o sambeli nzambe pas orienté Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre vraiment nzambe akoko lobela yo clairement boye ke sœur Mathieu mobali na oyewana nzambe pas akoko matisa o posa na motema pose Mathieu posa na motema mafuta osani mlaki non yango ne konde la mona kaende na zo mona ye oui Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre vraiment bato no so babalante ba lobaka ke nzambe lobaki na ngati non mutu mususu par conviction azui conviction abali mutu lelo pe baboti bana baza ko vivre malamu voyez maintenant so fallait na puis amen fallait na puis et ko intervenir la prière pe moi si wana faza moto et puis na kati ya puis kaka te mais moi si wana faza moto to ka mai amen azo melisa pe bato et puis non seulement yo mais amelisa pe bato na yo pe yemo ka mela kama yango OK eza bato mbele batoka ka mai me ba mela yango te bango moko ko mela mai ngelo banini ko bika lilo bana nzambe voyez ça dit que la moi c'est pas ko bika ayebi nzambe ayebi ko banga nzambe ayebi ko tosa nzambe mobali oya banga ka nzambe ndeko mobali oya banga ka nzambe attaquer voyage à 6 mois 3 ans 4 ans zala kimia mais oya banga ka nzambe te atana mawana ote amen atana mawana ote ça dit pour asal azo ba makango ata 10 il avait un problème na baki ndeko moboye azo zanga papa nga moi sinanga salinga boye nandi ko tingana est-ce que la femme la connaît Dieu parce que la seule chose oyo pekisaka mabe na mutu za bonzambe soki obéissance ya soko yebi nzambe kati na yo bible la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse soko yebi nzambe kati na yo bonzambe fandi kati na yo et ko épargner na ba danger belé mais supposons ko bali moi simo babanga ka nzambe te pona ko banga na nga wata te me na obanga nzambe voilà ozomona bobangi nzambe ona zana yango nde ko pekisa ngai parce que bible biboye nyoso olingaka basala yo te yo pe kosani kosala yango batu te opo mutu amisala mabete fata la moto yo ayebi nzambe vraiment amen bon amen donc ça dit soki ngai na lingite basala nga mabe ngape na olinga te na sala mabe prophète Nathan et yo koti biso mais en tout cas to zaki vraiment esengo ya ko landa yo ko na bokebi mainyo solobi donc moi si ya malamu ko so kaka na ndako ya nzambe ko trouver na kata ndako ya nzambe non seulement na kata ndako ya nzambe mais il faut trouver kazo mela pe mai et puis so trouver na kata ndako ya nzambe au moins na ben 10 voilà ya bato ya nzambe oui ozana kimia ndio ozana kimia même ata bambebe yaka soki mbebe ye moi sana ozana capacité ya ko soso ya ko se maîtriser ya ko se soumettre mwana mota bi ngai na lingiso libalo te pasteur aye papa na koyoka mutu te wala ki mobali mais ala tika ndoto basi voilà ala ki mobali ati ndoto basi
Donc avec une lion mais s'est déguisé qui pas aura libala parce que bablo connaît ça trop. Donc moi si pour s'écarter bref pour na ko s'écarter na ba danger belé faut trouver moi ça comme ça mai payer ko tambola na mai abika pe na mai wana abika na mai wana ça da ko bika liloba na nzambe moi tala mwana nzamba solo ako épargner na ba danger mwana nzamba solo ako pekisa yo o sa mbala kimia ozomona omona mwasi mobo akuta mbali mo melaka shimboki grand muta dégâts mais mobali wana nous avons des témoignages tout na ba maman prophétesse ebele to mona lelo a soka beto sula mobali akuta na ezala danger mais à ça l'effort a changé dans le domaine moko telonga ka mitema bato soki nzambe te papa mutu école ko raté ye église famille ko raté ye église est raté été papa tu na bato ko ba Saul wana tu na bato ko ba Barnabas tu na bato belé batana Bible to ba Pierre wana et Pierre tanani ayi mutandolo ba mbisi mungala ba ngala ba wanani tala na mboka na biso sala analyse ba ngala yaki brutal taka juba okanga Yesu abimisi épée akati toi mais liloba na nzambe et maîtriser mutabongo Zomona, c'est-à-dire liloba nzambe zo mutu azali kolo ata brutal ata brisé so ici nangina interpeller ba couple non sur ça ba problème bien aimé kokene no pa nganga te kokene te pa ma peso zakalara parce qu'il y a des choses aujourd'hui kokene te eza ne loko moso ko tieli kaka papa na biloko mutema papa tala eza Saint-Esprit asondaka le cœur et les reins Saint-Esprit a capacité ko mutema mobali na angumbi yango akitisi yango na se alongole ba posa masanga alongole pota kozonga ka retard na ndako alongole posa ya basi mususu Saint-Esprit est capable de tout. Voyez, aujourd'hui il y a des manipulateurs neti ngande na bonde kana lekibo eza médiate na ko tape mama soko yepa na kana ko peso mai batu bele bakoya ana zo makambo na te mona mission ko sela batu babenga nga muke amen alors que le Saint-Esprit yo za na problème na couple na yo na lepa ko lukanganga na lepa parce que qui se polaka mais nzambe za éternel Bible c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui se fait suivre d'aucun chagrin so nzamba koti likambo na yo yaya nanga ko bunda na nzamba longa nzambe azati obundi pe na nzambe longi nzambe muyibi kutu ayiki muyibi mais atalika bite joyo yende ga ndeli yende muyibi taka Yesu ateya yete Yesu ateya yete biso kuto yibi Yesu ateya yete voilà habité oso na kotise na makambo échanger bien mais ata oza mutu mo mambo eza ko beba quand tu introduis Dieu dans tes choses tu verras que nzamba obongisa libala na wete bebaki soko kotisi nzamba na kata libala na yo mona ke ata papa komaki mutu likolo nzamba za makoki ko apaiser afin que bolamu etalisama na couple na bino. En tout cas tosengi un grand merci prophète Nathan ndenge opesi biso lumière na yebi ke émission oyo ceux qui mutu alandi yango yonde kozali na besoin ko sala choix landa kaka émission on a KNB News okozwa méthodologie to okozwa mayele oyo egoedeo osa la choix malamu po tikala kati na bonzambe mais sinon en tout cas zaki na sengo mingi ko yamba yo na kati ya plateau na biso bonzambe amen bonzambe ezali solo amen le bango prophète William Abara ezali solo fuko lo bara solo na bonzambe lokutate en tout cas to sengo maxime prochainement aussi to continuer to approfondir yango parce que binu pas serviteur aider pour na osa la choix ezala passi wana sait que tu l'as prochainement et là pas cité mais à suivre merci beaucoup mais que Dieu soit loué na pesi bino merci na pesi papa langa Timothée mbote na pesi église metano ya mbote na pesi bana chandelier no mbote et na pamboli ba chrétien mokili mobimba basali nzambe no balandi biso nkolo asabino bolamu merci allez à la prochaine merci beaucoup.